moto ici là et que vous travaillez dans le problème pour aider population on nous bosse nga na senga na gouvernement to na l'état biso atia biso ba parking kitasanga wani kitas chaque jour na somba eloko oui vous somba combien 500 francs so calculer la ville à Kinshasa to ala combien le montant mais lelo a major o aligner biso a te to kula de magasin mbimati o mona boye ezala na parking te parce que combien de motos ezala na magasin o oyo sombelo ko ya 500 francs eko tsa mbongo na gouvernement donc to gagner intérêt montant au gouvernement mais to ko tsa mbongo mais loko ngo mboka biso linyango te gouvernement provincial et protéger la bino et protéger biso mais bango balini biso te mais to ko tsa mbongo na l'état po e moko yo ka kabasele wana ye kangi ba moto major avant le ngaka même 5 motos na miss kabasele neni otuko ba komo benga kabasele ile la wa ne ko bien Yoni va bien à Kabasela. Ok, merci beaucoup. Mata Boni. Qui m'est allé? Où mon un jardin. Jardin, où t'as communé? Na na DGC. DGC. Ah. Pourquoi pour na roya au na magasin? Ah, na pona po awa seki moi circulation za la magasin. Siko mikate na moko boza. Na teka mo 500. Siko ndongo yaka na ngo na 4. Et si la gare jour moko to bomba ngo une semaine au teka. Et na teka ngo jour moko ka. Ah. A difficulté ni beaucoup ta nango. Pour ba tu musu ba sa ba déclaration les sécurité et simité bo bongisa ndenge za la kaka. Mais est-ce que le long non mona est-ce que ça facile pour la jeune il a retrouvé misala en Kinshasa et ça facile autant dans ma classe et là on est fini que ce qu'on va nous péter biloko oh natanga na ma classe naza diplômé mais na on a zoom salate yango ande nazo débrouiller nan si on attendant ndenge na za musala. Merci beaucoup hein. Merci pour cacher kitoko on paye à où hein. Comment? Bonjour là. Comment là? Comment là Moïse Kabeya? Moïse Kabeya. Nige muta bandundu. Oui. Mais na kumba Kabeya. OK. Oh, yaou bosala neni? Exception de bosala yaou. Oh, yaou ngana sala ka temela teka nego teka. OK. Naza coopéra na teka yaou. Nous zongo wat. Bon, na sala na bimsa. Oh, je salima na mo fleury. Vraiment na sala la pona cause bénéfice que ma B zéro. On a signé somba on a combien peut-être on a combien pour le bénéfice. To somba raté, to bimisa ne to sala un pourcentage. Pourcentage so na teki to compter na mo na ici montant on a reçoit, ne va compter un pourcentage na zimo ni pourcentage ya ne ba futa. Par mois la pourcentage à combien heureusement la mbongo combien tant so teki bien par mois. Bon, on les a par mois par jour 4 jours. So na teki journée ezaki nzamba sungi montant on a roté kanyoso. Ne to beti TG ya mbongo ba opesa ngai. So na ça il en a 30% plus transport. So na zimo wana on a teki to beti TG combien 100 000, 80 000, 70 000, 60 000. Allez to beti TG combien na roza ndena zu pourcentage na ngai. Voilà bana. Responsable. On a combien? Père de 10 enfants. Ah, bino pe bata chabo la bolingo pota trop hein. 10. Nazo constater nazo ça la plaisanterie nazo c'est des personnages. Moi mon fils est né azana na âge à 15 ans. Azana AD azo ça la item. Nazo futina kaka na mbongo ya uo. Azo ça kimunganga. OK. Na item. HP Keba. Tango wana retard. Nous la biso ya chabo là derrière 10. Donc quel gars a 2 pour ça caser hein. 12 débits d'Israël. OK. Les amis ngai. En tout cas. Alors, moi je suis boté na combien? Ah, oh moro. Pour la ligne Congo na ngai. Na 1000 francs mulangi. Mulangi 1000 francs. Ya sachet 500. Fait on a 500 na méganon. Yo mona boza sur na qualité. Faisait ça matin na son tambo. Ah OK. Mais comment mère comment là? Ya na parler comment là? Mama bana. Bibi Chamukala. OK. Mais au cas sonité ndongo teka ba prendre ba musu ba mona bino ka nengo les pour tous responsable. Au cas sonité. Bon, ne se vanta raté. Malgré les autres ka bablo ko boy. Suis ces intellectuels. Suis ces cadres. Na moment oyo, so ina tika musala ya kotangisa. 6 ans d'enseignant. OK. 6 ans d'ancienneté. C'est vrai. Dans quelle école? Oui. Tu donnais cours dans quelle école? J'avais enseigné à l'école primaire pendant 3 ans.
dans l'institut Lubac, 3 ans. L'institut Lubac, ça se trouve où? Ça se trouve dans les communes de Selembao. Dans la commune de Selembao, ok. Mais pourquoi il faut encore rentrer dans l'enseignement? Aujourd'hui, les enseignants sont bien rémunérés, vous ne savez pas? Vu l'impayement. Non, les enseignants sont bien rémunérés maintenant. Là où j'avais travaillé, j'ai travaillé dans des primes, dans des écoles privées alors, non agréées. À l'heure qu'il est, je ne suis non payé, je ne suis pas encore payé. C'est donc tu n'es pas encore payé là où tu travaillais. Si. C'est une école privée alors. Oui. Ok, je comprends. Tigoyo, nous aux aboués. Et là, on est aussi dans l'autorité pour que les travailler, que les jeunes se retrouvent dans le monde, on va faire misala facilement, nous tout le monde ailleurs. Bon, le problème à l'air qu'il est, hein, autres ça là, ce soir, dans la façon à cause de laquelle non, bana les lanzalate. Bana basenga nini ya pas batute boyna boy. Mais toujours ça là dans le sens que ceux qui l'état qu'on reconnaître, qu'on l'a abonné dans autres côtés, mais dans un recours. Recours nini? Dans un recours concernant le dossier dans un zolandila. Ah ok. Hein? Ceux qui l'état reconnaître ngai, mécanisation ngai bimi. Na mécanisation malgré bima, non payé. Hein? Bimi NP. Ok. Directement ceux qui l'état a réorganisé à footingai. Oh, mon angal n'a pas compris. Bonjour papa. Comment on mbongo menga donai mwana eta kaluka. Apparemment on a kaluka. Toza oluka mbongo parce que tozo futela banda wa batu, tozo nyoka malisusu. Il ne veut pas rebeller. Moninga le bika na bana 10, yo na bana combien? Na, ala 3 enfants. Kala tu sigo. Mboka tende ezo tambola. Tala lelo to ekomi na 28, lode ekomi na 28 500. Banda kupe ezo mata. Locataire ake futele pa batu mutu azo kaluka chambre ça na combien? Voilà. Eza à $60, $80. Donc calculer sur la 80 fois 28 la franc na biso wana. Siko ekomi combien? Siko awa na magazo sakeloni. Nga baza mutu ya salubrité na kombola nga prince. Sala na l'état mta engagé yo. Ya bumba pesa na musala na nga. Ya pesa musala. Ya bumba. Afuta bino combien? Afuta biso ne balia biso mbongo. Bana balia bino. Bon, na ofuta na compte ONG, tout ça directement na compte ya hôtel de ville. Bafuta bino par semaine to chaque fin du mois. Chaque fin du mois, bafuta biso bakosa biso que ça $50. Mais ça $50 wana comme raté au moins à 135, à 140, bon wana. On a retard, tu vas foutre chaque fin du mois. Là, biso kutu ba jour na biso. Ya solo papa. Siko so Daniel Bumbazo landa siko autant que Kinois. Yo senganine, yebse siko, yebse Daniel Bumbazo landa biso gouverneur. La yebse nini ye moko penza pouvoir ezongela ye 2 fois parce que abanda au futela mais la minute bazo déranger nga te. Soki bapesi nga ya bumba futi nga pe na sali nini na ke futela. Siko pona bato baliaka bino mbongo, bino bato bokombola bobongisa banzela mais yana bato baliaka bino mbongo nini ko yebisa bango pour que batika bino bozwa mbongo na bino ndenge sengeli. Bon esengeli ye mo chef asala ba suivi alandela biso mukolo paye. Yango wana. Merci beaucoup. Merci papa. Merci. Massa, Boni. Yo ana moto te hein? Ya to sola na bo. Yo kombo nani? Kombo na Jordan. Jordan kusa na ora yo. Eza ngai te ba. Eza kaka no eza belé quoi. OK. D'abord musala moto na Kinshasa, lelo ndenge komi. Ozomona ke ezolesa pe ba famille. Oui, ezosunga ba famille mais eloko ezoderange biso plus que eza kaka tracasserie ne lekitro. Tracasserie elekito. Mikanda ba sanga bino bino bozaka na mikanda wana te yango moni ba okanga bino balo. Nyonso tosomba basenga biso plaque tosomba ba plaque. Basombisi biso ba autorisation tosombi ba autorisation. Lata casque yango tozolata ba casque. Siko toyebi te kitasi tosombaka chaque jour à 500 fois. Mais soko tali tozala magasin tozala parking te.
toza na parking te baparking biso moko tokoma ocréer mais tandis que ba 500 francs na topesaka eza droit de stationnement okende ostationne kote moko boye bakangi yo ka boye